Ah oui, mbote manus tous amis libana bozotala déjà Yannick Stopira tindika babi Yannick Stopira sana pona ko pesa na information tous les kaka na mboka na biso ah vous allez toujours connecté na tindika merci Rifé qui sombe merci Papi Kelly vous allez déjà pona ko tindika le to soma solo par rapport ya groupe cher Héritier Watanabe tout ça déjà ah na proche pe bambiaka il y a presse voilà peu trop bazané Héritier Watanabe tout ça par rapport ya mort wutu ko ya na la team de Wata et que ça ko fait les proche nae Charlie Mobutu non mon monsieur parole ça déjà na Adams Luzolo, bonsoir président Adams. Ouais, bonsoir Yannick Stopira, bonsoir tout le monde à travers le monde. Voilà. Vous appelez moi tout ça accompagné na Freddy Akimbe, bonsoir. Ouais, bonsoir Nayo, bonsoir Pena Balandinho surtout. Et puis bonsoir Pena na Batunyo et puis mes condoléances na Bibi so famille, il y a musique congolaise et puis na la team Wata. La team Wata Freddy Akimbe qui est notre proche Héritier Watanabe a outi ko kufa Charlie Mobutu. Oui baki Charlie na relation na Charlie takinde beaucoup na kinde. Vrai Mobutu. Moni Charlie. Lelo ninga na yo comprendre que na mokili ko ne bat balobaka bazwaka batamalamu. Ninga na comprendre on lelo. Charlie Mobutu. Vrai Mobutu na degré moko na ebité soki Wata na minute akwa ko fanda nene. Par rapport à Charlie Mobutu. Vrai Mobutu. Voilà. Relation bilona et ça qui ndenge pour souvenir nous garder pas Charlie Mobutu. Ba souvenir ça est belé au moni ndenge héritier après ça Mobutu valeur na e. Eza nemo pena Mobutu ndenge pas ba non pesa batu valeur na e. Donc ayebike oyoza Adams oyoza Kimbe oyoza Kingani oyoza tu vois alors peut c'est même Mobutu valeur na et puis notre Mobutu na place na tu te rends compte na rien concert mo héritier na Willery na kareta bango tout va matin na podium et alors ngane tout monde ni ka boye ayi wana na ba soda batema wana bolekisa bato ba soda na ba boye habité oyo héritier donné au moni boye liso mokonzi ngakutu elekela au compter yé mutaza liso mokonzi alors souvenir les belé mususu pe na mona ki na concert de betara na extrême ngana Adams tozo ba image oyebi ke tête tenda nga matana podium boya bando ka bambongo na se wana bat bano bina wana bat bafanda ba zo mbongo biso sko to teminga mo le pembeni toze la pe biso be zo mo basan na biso mais il y a qui tellement trouble kota ki banini droit azaki encadré par Charlie Mobutu bafana ine sika mo monte zaki bano kabolongo na tête. Alors Charlie, tu et pas Charlie, Ezandénine. Au monate que par rapport à G, signalé la tête tendait que la jeunesse bazar. Ça dit à ça mutumo à solara bien. À solo la vraiment pas si. À solara pas si tous en côté pas président Adams Luzolo au pays où sera toujours proche il y a groupe Héritier Watanabe la team de Wata. Charlie Mobutu relation bien avec la Guinée, pose appeler na 4 maison. Ouais, Charlie Mobutu ndenge Freddy Akimba lobby. C'est vraiment un monsieur bien. On a toujours un problème. La place, moi, la guerre d'esprit, on n'a pas eu de soucis avec lui. Mais, nous avons un souvenir. Aussi, on a un talent. On a un monsieur aussi. On a un Angola. Voyage tout en Angola. Il y a un mois. Yé ba no benga liso ya mokonzi okotonga héritier place ya zate ata opesi mboko corrompre obizo mbongo yo koloba te mais yeba héritier obenga oyebisa yo lobaki bongo pona nini okamwa donc yeba batongaka héritier te ata héritier na voyage orchestre etikali nyonso oyo koleka bino bobombi yeba ke hier akoya kobetela héritier que notre totikalaki mutu babano ya te mutu balobaki boye mutu basalaki boye tosala boye lisa mokonzi donc tout ce qui est d'héritier Wata yé abanaki koloba yango toujours donc lisa mokonzi asimaki yango pendant longtemps depuis maison mère ti na ndenge héritier sala la team na mukolo akufi azalaka lisa mokonzi héritier koza kaza mbongo moni mbongo ana ngo asimbisa ngo Mobutu mbongo pena boye akosimbisa ngo Mobutu mbongo a héritier quel que soit montagne na asimbisa ngo Mobutu
Zoa Simba, alors le bané montate. Alors ça veut dire que la simmission autant. Et tu t'en vas dans un zoé bagno, na zoaki 500, na zoaki 1000, na zoaki 2000. Yema yebi monta et puis t'en vas rota la calcul on l'appelle net. Lui sur mon compte. Au moins donc, bah souvenir les belé tout les talents ont à tiki biso lelo na 12 heures. La salle qui crise à belé parce que nga dernière fois na mona qui la répétition il y a semaine passée. L'eau bien na répété. Na fait sa Karine pe o ba benga la team il y a hérité normalement place héritier azali au monde à Mobutu to yeba rapé arrivé à héritier so Mobutu aza so mo ga Mobutu yeba ke na place wana wataza wana de so mo ga mo to tembo so ta ga boye o mo Mobutu na liboso lupango yeba ke wata na kati donc yende rêve sa mokonzi rêve sa héritier so mo ga ye yeba ke wata de sa komi. Mais Adam Souzolo, est-ce que on vit que nous depuis semaine parce que on a rep, il faut trop vérité ba ni ba parler répétition tina resinani na siège kuna est-ce que yo ka bela qui ou bien ni finalement. Bon ko bela ya gravité. Hein mutu nzoto za lelo ko lamuka pe bien. O lamuki na bien. Mais au moins o koma ba 9h 10h boy état de santé peut ko changer. Musu pe ko ego changer ba mo ko pe critique, ego mi grave. Mutu musu pa ko banane pa beli un mois mobimba. Mais malade mo ngazana kazo ya ezo kende malade mo on dit ezo bonde là. Mais il y a ezaki na moins 3 jours mo botaka semaine passée to zaki na repesa mardi mercredi. Lieu de toi mercredi donc il y a une semaine to zana ya zaki bien. A belnega ba 3 jours. Comprendre a belnega ba 3 jours. Mais alors ça la crise lelo ba bengi biso ke ba sali crise ba ki na hôpital mo na banda là. Na rotanga Sebeko. Te na tan kombote. Mon hôpital batanga penda ba komo nango boyete pour na déontologie mais à belé hôpital mon na bandala wa ba memi a sali crise après moi ngonga muke boye nde ayeko tika biso na miti au corps ezana ngalema ba sala autopsie ba en fait nini oyo sala kiye nini oyo ya beli pour que maramongo ezala te ke ba interprétation ezala te Moutabeli, moi la dimora mukuse akufi donc voilà. OK voilà tout comme dans sur rapport par rapport à Matanga, mais tout dans Freddy Akimbe awa. Freddy Akimbe tozonga par rapport tout comme dans toki sur rapport chité déjà. Héritier Watanabe voyage États-Unis simbité, voyage à Afrique du Sud compliqué, mais belé proche na ya kufi. Au moins te kaza combattre makas par rapport à ça. Eh, longola mamba combattre. Tala. Ba balika moko boye, omoni ba biso ba Frédéric Kimbe lelo se bazo finganga donc naza considéré quelque part donc je suis un grand moni mutoro héritier Watanabe marambo asalara msu po ba salango il fait zo ba deux albums ba 3 albums vous comprenez il faut avoir au moins 5 ans pour avoir moi et là parce que héritier azo beta bloc surtout na inane. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce nabi na une année, donc avant l'album Bima, à seulement me belé, album Moko, et zo salama me belé. Tu vois? Les lots c'est balobi balongola, ba musicien, balongola, ba maître, babanda kobouma, babanda kosa c'est une. Pas bloquer ma voyage. Ata ba salinde nini. Moi je te dis ce qui est vrai, héritier otikaka héritier. Donc, les leaders, il y a ça comme déjà leader. Ils ont des leaders. Il y a des faire combien de musiciens. À ça, faire chair d'épaule. Pour arrêter, Aïma, troisième doigt, Aïma, tu vois, Aïma, Maboko Pamba, Aïma, on se comprend. Ils ont des pénalités. Donc, héritier est BMA. Alexis va tout savoir faire. Aïe d'abord BM. BM, tout abina, tout ACP et Kanga. C'est ça. Donc, Batouana, Banayo, Bazako Sambrina, pour rien. Nazawa, Nazoloba, l'état qui est camarade héritier. Naza porte-parole n'a été maintenant l'état qui est camarade héritier parce que nous soutenons l'artiste au Bahobi Massika. Et ça va bien. Aux Européens, pour nous soutenir un peu Robin Mundebo, raisonner. Cabosé, la cause, c'est ma mission à tout. Mais Moutouwa héritier, comment on a pu héritier? Donc, à ce la malamoro, déjà, moi, la moro boya mouké, mais boyo comme ça y est, niveau mo boya mikolo. Alors, il y a combien normal. Normal, tout ça par rapport à président Damso qui dans ce cas pour chiter.
Même question qu'on a tenu Frédéric qui mais par rapport à Sabino Bossa proche héritier. Je sais bien que nous bossons la promotion de la team de Wata. Et ce banque Sabino peut-être que nous voyage tout bloqué, proche, comme ko kende, mais c'est bazo longwa. Et là qu'on a qui m'ont tout malé que nous comme on va se mode. Omoni héritier a combattu. Na bandenge moko oyo na mokili pe ba comprendre. Eza kutu ya robeta kutu li solo te. Afrique du Sud bloqué. Na ba concert ya awa. Bazo ba musicien. Na ba héritier alobi kaka bakoki pe kokende kende moni azaka héritier. Pourquoi ba bien héritier à musique congolaise papa Wemba kuta va kufa maloba mowe alobango wana za bako boucher mende ba mo simba na ba personnel na ba proche mabe héritier telema a telemela makambo. C'est Olympe de Paris, Afrique du Sud, États-Unis, Tata Raphaël, Baboya. Tembe na tembe. Concert ya marambo ya ba football. O ezaki ya ba club na biso. Fallait mtabeta jour à clôture. Simba te. Ba bloqué. Mwantima. Fallait beta na ya Frisel kuna na kisenso. Ba ke ba bloqué. Moni Afrique du Sud va bloquer, va voyage belé. Fallait qu'il y ait le Lubumbashi, va voyage kutu ya mboka, va bloquer. Les papas Kunzado moko kende va utiliser Kunzado. Va bet bisim petit na so prince ba bia mutu. Ozomona mais héritier azaka héritier. A fort. Mais douleur oyo va affecter esa douleur oyo. Il y a ko perdre être aimé le rôle là. Charlie par contre Kunzado ko kende na ya ki osala carrière na ye. Et toi tu vois normal pour alors c'est pas là mon araï a évolué et ils allaient s'engager à soutenir mais à mon avis mutango azali sous-souté il y a un an de passe Olympe de Paris baboyi abeta beto le lote un jour au betakara Afrique du Sud attaque était là ba ministère un jour au Kenara mais Tata Raphaël ata betité a robetakara un jour mais il y a reperdre ce que mutu wa totake non lokola bazuye balongiye bazuye mutu oyo ye akomona lisusu te wana ndi kosala passe le reste amona normal mais akokufela mutu akotrouvango anormal ekozala affecté le reste journée ya séance à répétition tout est annulé l'activité tout il y a la team et ça déjà arrêté pour le moment jusqu'à nous makambo eleka ozomona parce que o bazui aza mutu ya suka parce que à la kin héritier azara la moi cité c'est maman lolote à la mikile ce qui héritier ngala la muta suka monaka ba mubutu parmi bato amona ba isomo bali ba yadie omoni bato wana ya monaka bango na suka parmi wana abenga mobutu na tongo so ala muki amona ba yadie ba yabola zobal bakisi ya mboka bato ya monaka ya suka bangwana bato ya monaka ya suka na bato ya monaka avant mona biso tout pour nga avant na pas hérité te nga hérité comme tout monde na era boulot azali banda to ya sous les gars la palais mais ba o ya monaka penda kino avant lala eza ba ya die ba ya bola ba isomo bali ba Charlie Mobutu so ba la muki ba Charlie Mobutu ba ya bola ba ya die bato ya monaka do ba proche bandeko donc d'être Mobutu azaki pena frère déjà ba kolana pena ba kitambo et tout bazala na bango banda maison merci lelo donc voilà comme dia na suka président dam sur le mot de la fait papa on surtout atali biso li bando ko bisa baone pa linga pe groupe cher héritier watanabe ko bisa baone par rapport ya li kama okwei la mort mutako sepela ngo azate na bato so o ba otala biso ba comprendre que mutako kufa mutu pe nzamba pesa ki nzamba pa ko récupérer donc bato ba betela ba analyse belete ba ça ba émission te ba analyse belé mutakufi tout c'est la réponse ya munganga par rapport autopsie o ba ko ça la pa ba yeba en fait ni bena e bana déranger pour mimi na liwa donc voilà tout c'est la programme to les laye na sengo bandeko no so linga la team pour soutenir la team pendant ba moment ba preuve tout il y a pas si oyo azoleki ça donc voilà
Merci beaucoup Freddy Akimbe, mot de la fin pour votre batali biso. Et mot de la fin eza tolela na bato yo bazolela. Tout se pepe na bato ba sepela. Là to sepela na musique héritier. Tu as tango esengo. Mais ce que vous avez na tango neto comme na tango mawa. Tolela na héritier. Message au grand opération wana taka muta informer nga madame nanga madame Kovo Akimbe c'est pas madame Kovo Akimbe na Londres na te na Londres te ya da na Anvers za kipe na Landry Futila Nzambe akaluka donc eza mama banga te parce que toi na passe merci beaucoup merci ya ulisio nga bambote belé na monilando muzenga na reine certes te tumba pe bambote na belé monsieur za kasi pour m'amériser bande ko tubo sabone numéro za fiché wana ana tiki bino ciao